Ampera Production, l'empereur de Switzerland, Motema. Calma aí. Sonda. Ya? Feli Macaca. Hoje é domingo, ele dá alguma coisa no mal, não. Não, não tem. Tá tapando a cara, olha lá. O problema é ser belê. Merci. Enchanté. Merci. Libano Benza. Nzambaza. Merci papa. Très bien. Où met là? Merci. Essa aqui guarda moagem. Sim, referência ao mercado dos contas. Mas isso aqui se fosse ali tá mal complicado. Vous l'avez bêti, vous tenez pas. C'est un ouais. Là qui est dans un autre qui est devant nous. On a maille en boule, on boule bêti maille. Ah, mais boule mais. Essa uma bombola nzamba lingaika kalelo mbula. Na sepel makasi pasteur. Vamos aqui ver. Ah comme ça. Ah, Zambe, Zamba mama bem-vinda. Pasteur. Zambe, olha que vai frema kobola, a kobola motel. Olha, é? Olha.
On ne peut pas tout ça pour un bima na yo. Ngalinga na bima vraiment. Itaka nzambe mtanda ko kweli. Yasolo. Enza moyo. Nazo no kiti ngapenda. Sharabara. Zamba la. Frère nzambe soki ayebaki biso tokutana. Pasteur. Mama Bevinda. Nathan Femina c'est maman kasi. Maman Bevinda. Là on va faire un contact. Nazana président ngai. Nalinga bana bima vraiment. Na sepela mingi tango nazomona. Mama kona mama comme frère. Ngai eloko tina na comme frère. Tana koti na parti na biso. Tobona bona sisa masima. C'est l'idée de plus merci parce que ça m'a Azar et la batterie pas dans le sang de l'amouya. C'est des soki tomoni mokola lelo ko kota susuna ndeko na biso mama Bevinda. Eza parce que yo lingaki. Bibelobi apambola oya ko mama sali na nzambe na kopa mai tu na kiti ya pamba. Amen. C'est mama Bevinda apambola ma. Obima na biso kati kati lesika oyo. C'est ne totika mabete ka totika lipambola ya ndako mama Bevinda. Na komoni sumasi ya continuer kozala na biso na nyonso tokosola kati kati lesika oyo. Et na boli si beaucoup amen. Amen. Pastor limisanga ngale baloba pastor président. Ndena lobi na kotia konta na papa Honori. Président na ngai ya parti na section chikwana. Oh, ya IDPS. Yo bakatinga na parti. Ngana ibite. Maman yebia. Kenga pene ebite surprise ka apenda oloba ka obo. Ma soki na moni ndeko na nga makobola frère na nga oyo. Abanda kolinga mosala na Nzambe. Mais le frère makobola akomi mosala na Nzambe. Eza semote. C'est mon makasi. Nzamba pamola yo papa na ngai. Merci. Nzamba pamola. Merci pala papa na merci. Bongo papa. Maman Bevinda. Nzamba so ko mama. Uti bisika te uti. Ndeko na nga makobola. Ndi tete ya kotala mama Bevinda. Nzamba za malamu mama na ngai. Kangama na Nzambe kotika Nzambe te na bomo. Amen pasteur. Talanga ka bampera soki baza na mboka kona ya Suisse. Eza parce que bakangama ki na Nzambe. Nzamba lingaki po bango bazala kuna mama. Soki lelo bo vivre yo na mobali na kinya. Eza parce que Nzambe ngalingi yo pema. Ebele bakuti baza na kati ya bito. Mama. Lelo bazobenga bango bideki. Nzamba bateli yo. Mama kotika Nzambe wana te. Yango pasteur na kato baloba te. Frère Ampera na Suisse. Na mokolo musava kene Suisse. Tokutana ye. Bon. Frère Ampera no banga makasi. Ya no kaza makobona zana kindoki. Oba kombotana nga tout ça. Mais là ça frère Ampera. Nga zana kindoki te. Vérité na nga ne mutu. Comme ça nga na zala ndo. Frère Ampera le landi manga. OK. Alors. Nga na bonga motema na yamba yaya. On Nzambo. Nzamba za lokumu. Nzamba dep parce que ndeko na biso makobola. Ngana ndimaki teke ndeko encho ko ya Nzambe. Loko la Bible soloba ete na circonstance nyonso Nzambe kaka mutasalaka. Frère makobola lelo akomi mosali na Nzambe. Akomi mosali oyo ezosalela Nzambe. Kamwa. Donc c'est-à-dire epai na Nzambe na via mutu bachaka pointi. Oyo mutu asotia point na via mutu mama Bevinda. Lelo batu bakotie le point. Mais Nzambe alongoli point wana. Akolongolango. Amen. Ndeko na biso makobola batu bamona kieka mutu pamba bamona kiende tindoki moko boyi bamona kieka ndeti mutu boma moko boyi bataki point na vie na ye mais lelo Nzambe asali grâce lelo akomola taba vesta komi mosali na Nzambe oyo azobengama intouchable atanga mepa na Nzambe amen ngapena kamwe zoga noto boyebi papa Mpera production boyebi bon moi c'est maman boyebi ye makasi mama ngako donc on azoluka mana kende kuna vraiment pana bango nazoluka na koma kuna Ampera bano bazate bano bayoka te vraiment bazate bayasi Ampera ngatu sala na yi pasteur yi yaso kemwe pasteur lukanga na ndao ngako na kata pasteur kingo Ampera mutadi na ko produire makobola théâtre vraiment il faut ngala za mutalelo te asa mutu ngana no tele boso na jibo na téléphone atia Ampera il faut produire auditeur na solo maman umela na bon tabe pe fo umela ya solo Nzamba pomola bino apamola biso penza au journal lelo eza Nzambe kaka lingaki po ete tokutana lisusu katikati na esika oyo bibelobi eza na azare moko te liboso na Nzambe do nyonso to esalemaka na se na ntango oyo eza parce que Nzambe ye moko apermetaka yango esalema de soki mama obongolaki motema mpona papa te mais bongolaki motema parce que Nzambe atouchaki motema na yo lolenge moko mpe na frère na biso makobola
lelo akomi mosali na nzambe c'est monene papa kotiaka loboko na litama te obibe lobi oyo nyonso baye pa na ngai baza bato esengi amen pasteur bisekoka moto esali nga na tia loboko mawa te yango omoni lelo fois makobola nakomi kotambola na ye tokomi komesala na évangélisation toye ntina ndako ya mama benvinda toyesa mpona grâce oyo nzambe asali kati na biso amen mama totika nzambe wana te bisika oyo ozolinga okoma kosala yango na makasi na yo moko te ampera akendaki na makasi na ye moko te nzambe nde moto afongolaki nzela mpo te ye akende odikela solo ozoyoka mama nzambe akosunga yo okoma place oyo mpo ampera ye nde moto alingaki aproduire makobola bazongeli makambo awa aproduire ngai na basapate oya wana nyonso grâce na nzambe mpo asilikaki liboso mpo na ye mais ntango amoni ke makobola akomi mosali na nzambe areconnaître que je suis un pécheur devant mon Dieu yango omoni azingisi ye na makolo na ye mama nzambe aza nzambe na biso amen mama na ngai nasepeli mpena lolenge tokutani katikati na esika oyo toza mpena na ntango mingi te mpo toza na bandeko mosusu mpo tokende kotala nasepeli paster takaka koyamba na yangi bino nazalaki mpeni ya kobima moye na ntinda mwana baoilasoka bino basumu aza te mama komitengisa te kitika oyo opesi biso eza lipamboli monelo mosu aosala te papa probleme eza te mama na ngai nzela malamu amen mama yo mpenza mama oyembaka mango oyembaka mango mama mpo makambo mosusu apambola yo mpenza fo oyeba nzambe apambola yo abakisa oyo nyonso to ezozanga mpa na yo na ndako na nyonso antuka nzambe oyo akela likolo mpe akela na se nayebi ete akotika bino boye te nzambe alinga nde boye mama akotika bino boye na kikongo balobi inge ye mfumu kaka ye nde mosusu aza te mama inge ye mfumu mosusu aza te soki papa yebisa ye mosala ya nzambe alekaki awa atiki mpena bambote bino mais tokangama na nzambe aza malamu tokangama na nzambe tala ngai oyo nazalaki so oyeba ta sene merci parce que oza malamu toremercie oyo na nyonso osali katikati na biso oyaki na biso nzambe mpe okotisi biso katikati na lopango mpona okutana na ndeko na biso tozotika bosongi na biso na maboko na yo zala na biso mpe zala na libota oyo tozotika yango na maboko na yo na kombo na yesu masiya nde tobonisi bongo amen mama atuka awa ozobima nope mama biabita mama makobolo yamalile te moni te okokende longo mponga mpe na obima mpona kezwa te bayibaka te nokanga lupango ata moyibi azali oyo bamipese mpa na nzambe babanga eloko wana nde bible moto etikali na baange ok mama kobola mama bevida makobola mama paster naosala voyage nofona kee na suisse pa mama divine ozokende pa mama divine mwasi impera makambo nzambe asala paster nayebisa yo mama ozokende suisse pa mama divine mwasi impera o nzambe soki motuka me toke elongo mama eloko moko na oyebi biso se oza na mbongo na yo asepeli makasi avant émission okomi prêt benga basali na nzambe mpo batia yango na mabonde okokende boye amen mama paster natuna motuna moko mama bienvenue okomema ngai totianga ta na saki nokemelo ndenge nini nzambe mpo to elengi ngonga natalebetaka ampera kobosana ampera lotanga ta kolota lota makobola ta kolota merci ayebeke tour na ye pesa merci mama tokutani ha mama awa ozalaka boye bino kota bima merci frère ononi pasta bakatisaka ndirenga na kolinga nzambe te na kokima nga makobola na kozala kaka makobola bible ezoloba eloko nyonso esalemaka na ntango nango amen paster biso mpo tobongola mitema
eza ki pone effort na biso moko te effort ya mutu moko ta salaka eloko na effort na ye amen ba impera po ba koma kuna na poto ba koma lelo ba producteur eza ba effort na bango te eza nzambe nde mutu simba ki bango apesa ki bango apambola ki bango shilo yo pe mokolo ezali ndimela kaka ye kangama na ye kaka shilo yinge ye no ba lebina ki kongo iyani kaka oh shilo ndimela kaka ye mususa iyani kaka atuka to mona na lobi na kozela yo bino na prière ça va OK na prière bozanga te tena ko ya po na kozala wana pona kozwa pate moko na moko oya samba problème ko solola pona ngai toza na service munene onzamba zotinda mususa kozanga susu tena ko bibe lobi oya telemi akende azonga susu merci pasteur amen merci OK merci pasteur ciao pasteur OK na bossa na pe ana bossa papa yango mama pesi yango mama pesi nzambe apambola lobi epambolama ndako oyo koyamba basali na nzambe epambolama parce que nana ke nazana makolo nazana eloko te papa ana lukele mwa eloko kofuta transport fais attention papa ya kolia te mona te ça c'est ya moto ke mona merci papa frère futa transport na bike nzambe akosala makambo minene tokuta OK 5 kwanza futa transport nzamba ya moke botaka ibeli merci amen merci ndima kaka tena ndima kaka yo komona kokoma bisiko nano komati na ndimi papa OK OK frère salam alaikum beni bifo ina beni não filho não foi papa foi didi uti ya ozo lo balo bakayo moko dini foi didi pasi avio to dini pasi te papa so pesa conseil na ozo na pasi mutu apesa conseil pasi potile to uti ozo na pasteur babo to tamboli to landi to visiter ba mama to visiter ba papa neto kosuka pa ya mama ya bevina to kutana ye nande to katoka baka sikoyo so to ka ba pe mama pesa enveloppe pe pasteur neza na eloko te mais pasteur yezo kana journée na mobima na tambola eloko te apenga 5 points d'attente parce que tambola ko futa wa ngamu na vanda kana golf to ko na kozana ndenge ni ata yo mon frère de 5 points d'attente yango yo vraiment pour ça la boy au moment où je enveloppe pas ça la peine boy comme ça peut la peine musica parce que yo pe ko tozo tele ko 3 taxis pour comment 3 taxis golf to toi parce que ça na papa moni omezati sana kondima parce que ngapi na mitu na tamo na mbongo te so ngena mbongo na pesa na uti alors tu va travailler tout ça la répétition je l'ai en mbongo lo moi ça la pe bongo te frère mon kolo mususu papa André Kutu na prier na bonga be invitanga kaka papa André invitanga ya ko kota maintenant to bima ma zo 1000 kwanza siko passer journée mo bimba to tamboli 5 kwanza ndako koma golf to zero parce que ça la beauté frère o ilete kosigate conseil na ko pour ma zana kinya okopera conseil na okoma ndenge ni na golf na okoma nzamba ko akonoki sa pe mbula ne ozotamba po kutena na suka boya lukilo mo trop c'est trop si c'est comme ça ngala ko sala fort po ba blora bomoni denga na yebeli yo na niveau on nzamba commission ko sainteté de Dieu na ko bete lokop na ko sona mama Virginie boyo kasi mama Virginie atinda keloko te boyo atinda mama na motema la matina sans quoi de banina ça et banina ça ba pesa enveloppe et banina ça sana métis ko lo mambeki parce que jamais to ko mambeki pour na bassin na nzambe quelque soit fois so bazo seko ngana tengi mo sana nzambe te frère mais na lobi tokelo to uti mosika ba pesi ngamo na moni bazo enveloppe ngamo na simbi na fina enveloppe na sentir kilo enveloppe sentir pene zakina ngamo na sentir kilo enveloppe na comprendre kuna na 4 dollars koza ngati tozo kabwana 5 kwanza et puis 5 kwanza uto wale uta na enveloppe non et uti na poche à frère Didier trop c'est trop frère trop c'est trop il y a papa ce qu'on a qui monde frère il y a koloba loba te il y a ka kile nda ko ba osunga papa pas de ton tout dans la promesse kene malam ye malam makambo ila pasi minye ampera mwana Suisse toke tokuta na famille mama leke na bango toke to 5000 pona ye ampera za très bien na moi c'est maman divine batia peu prière bango comme baza musika batia peu prière pasteur atia prière pasteur mané mais ça ne lo kanzame pasteur to longo wana kwaturu tie pa pasteur benville toke yi pasteur prière pasteur na sekuna no panga bango na oyo koto oya kala place to oza prière balongwa nzoko bashana papa baza de bapangu bakoma pangu so asika mama benville après prière abimisa enveloppe pasteur opesa pa diacre makobolo
nakoma diaka Apesi ngana fini enveloppe ngata mbongo eza $500 tobimi boye ngana nakele passer of te pesa enveloppe nakena samba nango passer abimisa na elamba na ye nakazaka bimisi 5 kwanza na zuka okene ofuta transport banda place on avait côté kwanza tina kene golf do ofuta combien de transport et ça la motema passi na kuta na frère Didier na PC rapport wana tala bobo frère Didier zo kamwa e beta kinga makasi tala 5 kwanza tala 5 kwanza 5 kwanza yango passer la pesa kinga na futa transport ngamona za na mwasi na futa transport donc tina na zonga na lingombe za te fallait na konde ko zana libanda lingomba yango flora na vie ke bana basana nzambe passer longo ba kozika c'est que ba yebana ki ba omibale c'est kwanza c'est ngatata mobimba makolo frère dit pe na expliquer makamba fongo ne misu azotalanga flora banda lelo na lingomba wana flora kolana ngate frère Didier akompe ennemi na yo pasteur Manel akompe ennemi na mama wa boy mobali na yo aboy pe yo ponga na yo tozelo komoko muta okababisa zate apa nzambe me ngana yini bango pai to sara pak te pati te ngana so likambo moko te ate ngana nalo bano likambo mususu likambo ya 5 kwanza o ngana mona kimbo mwana banda lobi meno kona bi mutu azwe atake mwana te mwana simba ngo ezati o comprendre papa bana yango te likambo ya 5 kwanza oyoyo ekobetisa biso libaku te yango te ngape na saki tembele na noke kosambela te papa to pupula to kwei to pupuli to lekinzela ta pote na koleka nzela flo na yema kolo soki ba bolamba boma kingai babandi yango la baboma ngai so ko sala batidi na mbongo nzamba ye $500 na flo va wa kila likolo na se aye anga to yoka na te flo na okena sala boete papa na okena suti bo ne tinga lobi renyo ba mama fana yango pomona bilemo renyo ba mama ke pomona bilemo ko sala boete papa omoni soki pesa ngala somba ngota ni papa ya tala nina ko sala ko bosala ko te na finala c'est moi pesa et pas na zo sima kila yesu et pas na zo ba maona ngona ko sala boete pesa ngata sengo ko ba ko na ko bosana motu te e ko sala mbongo mo pa eno sa ko tala ndako ana ndo lakise mbongo ngo lakisa na nzwa ngata na somba tika fleur tika ko siba ni ko mani hein pesa masiko 50 ko tika mo bongo na mona place wana yo paso na mona mangamu na jate makolo zela to sali bala na biso pona ko bossa na 50 pesa mo sapo wapi sa balia ngala ko luka frère Didier na pasteur Manel na sola na bango na sœur Benvinda pona sisa likambwana pona ko sali bwe ngala yebi yo bien ngana yebi yo bien ozala pe na ndamba lofuta na yo mobali na ngai seki yo mona sala fati na seki te na lobi na ndenga solo papa bana si na za mwana mokete na koli 65 exact et puis na 65 moto toka mingi te mais talanga nzama zo sera su elenge na komo toka to sali bana misana bosi tala ni asango sile lokutana padre azali chanze nan ampera yo obonga na te yo bonga na te ampera azali mama divine azali yaya na boya ngote papa eza bien te fama nza motema mabe pasteur nza motema mabe oli abimisa uto 5 kwanza tana ngasoki na kata mfelo na pochi na ye kitate na lobi kom oso ko kutana bango oyebinga bien yo yeba komola na yebi yo bien na zama komola mama na explica ngai mais na comprendre sans ça likambwana te ngala pela yo ko ka mwana na ngai ngana pela moni question mama na posanga ko ka mwana na ngai bo mama loba bon po ngana botama ndenge bino botama teo il va botter un spécial. T'as la ceinture noire. Il y a le couteau. Ceux qui ont fait la monnaie, Mikolo, c'est pas une dingue ni rien. Je vais me coller ton couteau avec. Ah, d'accord. Nga pena 5 kwanza nga. Hata bayina mutu na vie. Pasteur Manel, vraiment ko pena 5 kwanza. On est bien ko na kata enveloppe, mais so bima na poche kazake na. Yo na kazaka mukuse na yiniwa. Ayiniwa.
C'est le pays. C'est le soni vraiment, ya solo vraiment. Yo mtanda wote anga kolengisa anga vraiment. C'est toi bien nzanga. Ipo ni boyeko. Ojila kwa mama mtanda kolengisa anga vraiment so asisi tato si réunion. Akobenga anga bando te anga lisuli kambu nini vraiment boye. Pardon, mais n'a encore regretté. Nga pe na yebaki te au moins te ke biso mbale ezaka brisque tokutene mpe ona okamwa elekeli ngai nzambe apase Clément nzambe apase okitanya balayama nabotami ngai su na nzoto te kasi na molimo nauti kati na Yesu papa nalola na pesi merci parce que ça m'a pour permettre que tout le monde ait sous 4 ans na tango ko na mwana na Olivier masu to ko solo la masi mo na maboko molimo mo sa capacité biso ba ni le plus sous 4 ans na maboko leo na ko mo ni suma sele no mo na tela na bonima amen amen papa Olivier boni mwana na kimezalia oyi ko tala na yeto zoli te papa na yepe na nakutana nayo parce que na uti ko tala ndiko moko boye ninga na ngai on a préféré que fona kutana pasteur sur naye concernant nakuta ina ndeko makobola on fait lo banda ko sambela awa il paraît ozaki saki visite mo be yona ina ndaka ba benvinda chérie ngai mukolo moko to sala ki ne visite na ndako wa mama benvinda to sala ki na ye tukutana naye mais façon to solo ki ngana ye na sentire ki pena ndeko wana aza bien te parce que a tomboka ki mire ne zaki bien te ninga yebise ngai bariki bevida pesa bino enveloppe mbona yebite uteki na mungu na ye parce yebise nga bevida pesa bino enveloppe alors isingela kike parce que pesa bino transport pour kozonga na ndako isingela ki parce que bisa mbongo mata na enveloppe ningi faso ya bando lubela ngono parce que talongone mbongo na enveloppe tel ezaki quelque part na poche apesa ki 5 kwanza sikwa iko tala distance oyo azalaka kuna na pas comme na ndako na yefa za 3 transport sikwa 5 kwanza wana et quoi pour pas même te nani transport moko ya lait déranger ki atomboka ki makasi papa mais je peux dire problème ça il faut makobola akoma na kanda pona pesa ki 50 pona 5 kwanza wana pesa ki wana dona miki ko fait calmer mais atomboka ki makasi papa mais frère Didi papa mwana na mai tango tozoki ne sala visite na ndako songolo soki bokomi quelque part na ndako mondimi moko boye mondimi apesi enveloppe eza teki apesi yango pa na ngai aseme asoluka lipango lina ye soit guérison na ye na nzela kosemi bato ebele bazobikisama bazopambolama mais apesi yango mpa na nga te nga mpe nakoki kofongola ngo te na nzela nazwa mbongo eza na kati napesa frère makobola non natambolaki na mbongo te sanko wanza o nga nazalaki na mbongo yango napesaki ye nayebi ke akozwa 3 taxi mais nazalaki na mbongo te nazalaki na sanko yango napesaki mais wana eza sujet kokomisa frère makobola na ndenge ani fo oyo tia kaka mais déranger ki pena mobali makasi papa aza bien te na façon nini namonelaki ye donc ninga azokende koloba wana abebisa réputation église alors déranger ngambo na bino nakotika likambo boye te baba na nzambe wana kati etonga kasi oyebi église euti menacer église nini eza boye euti menacer makasi alors moni parce façon makambo okende en tout cas nasepelaki te seleki nakutana pase na sura na ye à part ça parce moni biso nde toza wana toza ndinga na yo tokontrole mouvement makambo nzambe ndenge nini ezotambola église ndenge nini température église ndenge ezokende naye kokutana susu na ser étoile paster ser étoile na biso kaka tozalaki na étoile lukapo akonseya bamoma na église ser étoile aza kaka azali okutani wana paster nayebisa yo paster ndenge nakutanaki na ser wana nazalaki na ser bembila toyutaki marché toleka na pour tozobima boye ser étoile azoya paster yo yebi façon ser wana azalaka soki aopesa bamama conseil na église alors na banongona oka ezaka ndeti maseki mais nayaka kozwa elekaki 2 semaines passées nayebisaki paster nazwaki pour fille ya mpera production ayebisinga didie nayoki kuna ndeko na bino moko na église étoile ser étoile akomi kotambola bien te est ce que bokolandela mpena likambo na ye ti boso wana paster koyeba ndeni bokolandela bate wana parce ngai moko na moni na miso bayebisi nga te paster ser na pantalon
C'est on a travaillé na pantalon, cigarette après c'est na mon. C'est vrai, na putain na soirée pour affimer. Yo kuta na serre-toi. Na nzela, serre-toi na cigarette na mon. Na cigarette na mon. Parce que dans niveau na cigarette na mon. Bem-vindo. Papa. Ya kanana. Papa na oya, na sisi na oga kukomba kubungisa na oya. Zwana no kicho yana na zara kosana soya. Ndako ya nzambe oyo kenda kusambela. Kusambela kapenda nzambe na ndenga so. Si papa, tusembela nzambe na ndenga so. Bem-vindo. Papa. Moboti soka boti mwana ye azalaka na posa un jour ya mwasi. Mwana wana abala akenda ndako alibala na ye biso ba para intérêt na biso ezaka katolia mbongo. Uzo Na oyo papa. ya yo na nikina tuna. Fiancé na yo azolo bani. Papa, azoko se préparer. Préparer ti quand? Préparer ti quand? Mvula mbinu mwesala benu babo hadi bobo sakaka na kifiancé. Papa, na osola ne ko déjà ebise kinga déjà selon makambo ngo ya ni ya kifiancé na bisa ebise nga azobongama koya déjà ko bima ipa na bino. Na 10 ans, azo continuer ko bonga. Na 10 ans kana 10 ans. 10 ans. Ozo continuer ko bonga, mozo bonga. Ki fiancé ya ndenge nini wa? Papa. Mvini. Papa. Fosa na mayeni. Mone lo kozo bomba bino bana basu na mboko yo. Yela ndisiko. Donc muta wuti na yena ndako na ye akosa ka yo panda 10 ans ki fiançailles. Mais asa na posa na yo ken ndako na yo ken kotala ye. Asa na posa so ki balambe la ye. Yo zo ken kolamba. Ozo kende mukolo mususu papa o yako komela ngaso ki 22 heures. Mvini erozo ya nini o papa te fiança lo bakina sala boy. Fiança una lela tambongo te. Papa, on a dit que nous n'avons pas fiancé dans la terre, nous n'avons pas serre, nous n'avons pas serre blandine, nous n'avons pas de retard. Yo kana yebisa yo. Vini. Papa. Ta ya ko perdre pananga isaki. Pona makambo na yo. À partir d'aujourd'hui, yebisa mobile na yo kana fiancé. Oyo fiancé biso to leli mbongo te. Papa lobibo. Après si yo 6 mois ya pamba. Soki bo continuer ki fiancé na bino ti 6 mois na moni le côté. Na kozwa décision mosusu. Nayoki papa. Nayoki papa. Na kozwa décision mosusu. Nayoki kasi porque eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Nada pessoa sair na casa dele por vem na minha casa para me mentir. Nada, eu não quero. Oh. Yusu fanda bafansa ka yo panda diza ki fiançai. Na so monelo como kote. Apozo yeno ka papa. Muneno so komela ngana ndakwa. Ali lobi na sanni. O paso ke ngawa. Yabsa mubana yo na sana posa a manifester lo kwao. Tio. Allô? Oui, chérie. Olobini. Papa za ndako. Oza kwa na biso. Papa za ndako. Azana ndako. Ya, naoya wana kasi. Naoya wana na point. Nazo ya. Zelanga no bino oyati. Na apena masolo ebele otosola na yo nazo ya. Papa kwa olo bebele. Nazo ya. Zelanga yi. Non, mais la thé. Non, barrique moi donc non ça pas même 30 minutes et cocaté. Non, il y a. Oh. Nazo yebso ke nazo ya zela. O bangani. Nazo ya na yoki. Kala sikoyo. Eh. Na yoki. Kata nazo ya. Yo.
olingo barena te papa na barre loro te papa makambo na yebisa ko yebisa mbano yebisa ki papa na tokutani te yo za zoba ya mwana peta benvi papa oza zoba na yebite nzambe nini oya permettre ngana kene kobota mwana oyo papa nalobi na tokutani te so tokutani na koyebisa ye mpe mutu kasi auti obenga ngai yo kana yebisa ye akodo yo zomona nga zoba ya papa osakana na ngai zwa zemi bongo komona makambo na kosala na banza na eglise na bino wana ina kokota mama na desordre na kata eglise wana kene ko zwa zemi komona makambo na kosala ye pongana yebisi yo yebisa mubana yo na pesi ye 6 mois ake ya chi na somo na action moko te na sotu na zo yebisa ngana yebisa ki yetu benvin yo ningo sakana nga o yebisa ki na raisonner ba mbongo ngana bebisa yo potanga na yebite loko nini otangela pe awoto okene kutangela na Congo place zake mbongo na futa ya mingi anga minu weka mona nzangu tekni na ngai sala buso ngonga na yebisi yo zwazemi bongo komona sko ngai di boma na ngeuta kwa okolo batato yo bakabende ndenge bokolo bakutozala kama be ndongo kolo bango siko yende donc minu no mona ngige minu wende ku tekni na ngado muninga na yoko boni boy donc ngapa pe no zona boso to sangaite ngana yeto komi classe moko niveau moko combien de fois qu'on va dans le d'accord mon bal a ya undika pesi la yombo obi yo na kozo msuna Congo okene pas batata mo sino na Congo papa vraiment ti lelo mona ngaka mwana muke ba misupe na kifiancé yango ba umela na bango peti ye pazani ma ate na ne penza bazani pe mukakano timka masumu teke o muta mokilo alandela bisi yanga mokilo ngana okende na ngako kuna na kwa isika bengi ngai biye boni kimia imezate chéri na ngana dinga ti uzana ma ezali bonga na kimia te na ndako ezali kimia te wapi problème ki fiancé na biso umeli mais ko umela na pomi te pomi ezali ya mbongo o ezali te siko na osali oyebi ke papa peso ka 6 mois ayebisi ngana yebisa donc peso ka 6 mois abi peso ka 6 mois baba Zamba yebi luka osala ngana kobenga grand frère na ngai la chamba la zana Londres na sœur na petite France Bota c'est bon Kimeda OK na uti le pas grande sœur na ngai na passé à Belgique la pour kutana sur problème oui mais ça vraiment maman te dit OK ye papa oyoka na ye oui mais ça te ya fiancé ça fiancé on robeta na ote elle on likambo ya grave que chérie na ngai biseki na ke wana kwa l'église il paraît sœur Benvin de pesa qui va on baka na pasteur et ça bien te on a fait justement on va faire frère Didier Azali ayoka on est ça na ndao mobile na ngaki mezaki makobola na pasteur et continue comme makambo wana continue on fait makobologie c'est ça ni non il paraît sœur Benvin apesa ki bango mbongo bakabula na pasteur mbongo wana bakabula na pasteur fala zwa mbongo wana bakabula ngo katikata fongola enveloppe na misu na yete pasteur asimbisi enveloppe yaki na mbongo ebele ye pasteur azwi 100 kwa nzaki na mpandi apesi mobali na sikoseke Benvin ndio kosinga kokota trouble na makambo na kosio na nyomoni yo pe yo po zaki vma na souci enveloppe ngo po yo pe donc bando bandaki sija likamba ngo donc tikati na comprendre na ngote makambo pia na ngokanda yo yebi makambo yango papa na bino azotumbukela makambo l'air muta semaka pa ya frère to ya semaka pa pasteur ngana kabeli nzambe na ngana kabeli nani frère sikoyo yo kutani na nzambe opesi mbongo na nzambe china poche ngana pesa na semaka pa pasteur yo mbali nazo kamala sœur Benvinda et likambo ya discussion te ezaka likambo ya éclaircissement mo ya mukie kaka na ngana te poto benda na milai yango te ngai omoni mbongo wana obali azotela mutema yoka ya pesa ki enveloppe pa pasteur bango bayaki otala ngai loko esalinga pasi mobali nanga ntango aye na ndako elongo elikimia na ndako akomi koloba n'importe comment voire même azwi 5 kwanza wana atiango na ndako apindura yango nyonso soki aye atala makambo pasteur asalaki monima kaka ti
yango makambo ya sala kasi yo mte provoquer makambo nyonso soki opesaki bango mbongo te est-ce que makambo ngenge sala soki okoti toto bani okoti trouver na famille bato na foyer na bango nga napesi bango te mbongo ke enveloppe na nga napesaki pasteur napesaki te ke bakabola napesi pasteur yokayebisa yo mwasi ya mayele ntango longo osala likambo linga oyebisa na mobali na yo chéri na yo oui c'est ça nayebisa yo nga nazoseme yo kana nayebiso nazoseme naseme nga nazoluka lipamboli yanga ndeti boye tozana problème ya libala na biso baluka lipamboli ndeni to ana na problème na libala baluka lipamboli ndeni nde naseme bongo liboso na ya na koyebiso lera bakabelaka nzambe fona na ya fiancé na nga Didier chéri na nga na okabela nzambe na nga na te otana kati enveloppe na koyebisa yo moi sikoloko na lobaki yo ozolonga na vision naolonga na vision te mpona wana vraimen naolonga na vision te wana okosanga te wana okosanga te nazala sujet libaku mpona basi ya luanda mpe nope eloko nga nazalaki nango mposa tosolola yango wana mais soki nazwi temps nakoyepa pasteur tokutana na ye tozala tosolola masolo na église mais yebaka yango ke mbongo wana napesaki ye mobali no bakabola te nasemaki pa pasteur napesaki te ke bakabola na mobali no tiango na motuna soki okende na ndako okuta na mobali naexplike ye nyonso napesaki ye te ye moko soki aza mwasi ayelaka nzambe na kosolo akoexplike nana na mingi frère omezate nakoya nzela malamu on a souffri lui donc on a souffri on va faire notre kise bote lokola kansele ampera kongala lokola minzoto likolo krisa koseka foset matama ekokota empereur de Switzerland ampera salaka na feki mokoso moi problème mike yango nde omona namona na église te non sepela jeudi oya jeudi eza mokolo ya réunion bamama jeudi na ozelo yaka aire moko ya bien nana masolo ebele na obetela ozokoka te masolo ebele na église oyebi yango nalingako yo mpola masolo yebisanga masolo yango kobetelanga ata moke omoni okoyi motema moto betelanga yo na obetelo te aya bondelanga liboso nde obondelanga talaka ye moko betelanga ata mokeko jeudi ya kaka sava oyo na obetelo avant goût betelanga aka na sete oyebi frère makobolo makobolo wati frère makobolo frère na biso église oyebi ete aventurier wana aventurier na nini na betelo lisolo tobengi aventurier wana alinganga alinga yo na nini yo ozokosa asali nini yango omoni yo bandiki alinga yo me oyoki te onga na lobi wana okosi betelanga kasi betako tika nseka pardon oyesanga mpasi na motema dernièrement bayaka na ndako bayaki otala ngai na pasteur ozalaki un certain dimanche bayaki kotala ngai tosololi nazalaki nanga mpe pena kobima vraiment navandisaki bango vraiment tosololi po les jours yango nazalaki kobima na ndoki kolinga kokende na agence babengai nga po sere na nga Chantal Solani na papi luye bayebisaki nga baotindelanga mbongo moko nakende ozwa yango po ezalaki préparation na nga voyage ezalaki prévu falaki na voyager mais yango na ndako okende mpona kezwa mbongo yango oyebi ke natali donc tosololaki mbangu nazwi action de grâce na nga napesi ye pa pasteur selon ye siko enveloppe wana nga napesaki pasteur ezalaki ye ndenge asimbaki yango mpo pasteur apesaki donc ye abandaki kosimba yango na façon moko alobi ke eya na bambongo donc mbongo ebele eza kuna na kati donc akangeli yango lino donc alingaki mbongo wana bakabola yango na pasteur selon ye ndenge azolobela yango epa bato po pasteur alongolaki 5 points ezalaki na poche ne apesaki ye afuta transport ye asilikeli yango makasi na façon moko nzambi wani mama nyonso oyo azomona bato jamais babongwana makobola jamais abongwana otikala kobongwana te makobola obongwana te nga na oluka ete okutana te mama alinganga ayebisanga asalaka na mai akosaki yo asalaka na mai yo yebi mosala ye asala
Je na bandi détaillé oyebi musalo ya sala. Na peso ina kutana ina nzela na olobela ye. Na olobele penza. Akimaka ne kuta église, c'est fiancé na nga Didier te. To kutana kana yeke po zongi sa eli sune tonga na ye na epete nde pa yebi ku pe makambo envelope pango pete. Jamais makobola jamais abongwa na tikala kobongwa na te. Mwana penza bande. Mwana mwasi ongosa bala soki nzete soki mwasi nga na yebaka te. Obimi na yo tikeka mwana pena bona nzana nga na nzana mwana zolela lela penza. Chérie. Lungwa. Oh, ni nango. So buti no wa ko nduma no kuna zo osimanga te. Ni nango. Oh, akana bima yebisa kyoke na. Fobi ma utike mwana pena nda kwa kulala. Ndio no mwana na nzala nga mwana nzala. Kasa yebisa kyoke na. Zo mwana zo mwana. Yung yango silkaka to ayo penza. Kasi na yebisa kyoke na. Na do ketana sa benvinda. Chérie, oyeba tete. Yo kana mwasi na ngai. Mais yo na benvinda dikamunini mikono. Yo mikono benvinda. Mais mwana yo moko tika mwana pa mimeke be mwana te otiki be ka mwana nda kupenza. Kasi la kanisa ina ume la tete gata una kesko na ke na mona nga ume singa masolo kuna tika na betelo na masolo. Masolo ni zuko betela ngai. Tika na iso she na nga. Dikamunini. Omoni église wana. Muto abanda kango pasteur soki zikisa. So ye koma pasteur nani? Pasteur zikisa. Pasteur komune zikisa. Zikisa moto. Na salaka. Na isoni. Bautiko kambango na hotel na Palanga. Bakangaka bango na hotel na pasteur na papa pasteur wana. Mama Kamina pasteur kange bango na Palanga. Mama Mwenga Estela, yo na bisa yo. Mwenga na bisa baka église. Église bino bokena ana ngola, mama kosuka mabe. Bokosuka mabe. Pwena bobongwa nete bino. Jenganya chimu bongwa na munyi. Wajuru kulu kubongwa shibantu akubukola. Omoni. Jida da fala bem. Que apanhar o pastor na Palanga. Mas amanhã será que vai ver no Kikolo. Binganya, me pan do pan ni papu muni nyumu ngi chilua. Kuza mwasi amboke za pasi bongo yo yeba ina za mwasi amboke bon twani donc te ya volba ke mungu mana na ibsoni mo bana nalingana ngayo yo lingana penza nalingana yo zo mono nie nalingana ngayo tenga nalingana ngayo omwana église wana kasifo mo boye comme ne fo makobola alingakanga sura tali bien yango yo ke na mukori ko mbom seka alingante do busaka na bindi lelo akatuka busaka na bino akatuka donc la yebiso ko ke église o ke na toujours pas faire bienvenue donc na bienvenue to ke na do kuja mwa makambo bani mukwani ni mukushimas na ukuta makambo mkono ke na ko ngisaka nini so leo to yebisanga kalo yebisanga te kale leo yebisanga pe yanyi kushungwa chinche ndio lobika mwana yo bakanga bino ngake ko lususu pasteur wana uyo zikisa kida mama pasteur mama mukamba zikisi litulo ko zikisa ni kikolu katuka mbuko koyoka kasi kyanga kasimbonga atebina kasanga mboko la lamba yo tente mo bo kasa mekuno matakula ngulugulu ngani batunga tiki mbongo tiki pena na ndako pena na mesa pena tiko ngala muna mbongo no yakola sio kama mwasi mo tiki na ndako ibalo mbapa abandi imeno kwangu litumu kwa mulosa nzambi bilo fo bongwana yo bongwana te fo bongwana omwana luwanda mo bongwana omwana ba pasteur André wana na pasteur so igizo keni ya mwana na pena na kota église na yebit mais yo sala ya yo nina teka yo nina teka makama solo zela komona Senhor. Vem. Eu, papá. Você. Ponto. Yo Sambela. O Sambela? Oui, papa, na Sambela. Nzambe te diz. Ngapi na moko ya serviteur na Nzambe. Serviteur ya Nzambe. Dino bozo saka na Nzambe. Bonibo. Yo. Pourquoi la soupe? On perd en raison. C'est mignon, moi. On peut en raison. Faut dire. T'es tout le monde en dégaine. Tout le monde en dégaine. Yo.
suka wa omoni frère makobola naso tokuti na frère makobola namoni fe te pardon ni nango esosenga azaki camarade otambola bien te bakara balobaka kaka bongo papa macha Oh, hey. Dengue, já tá aqui. Nani nga? Ya. Ngana umelewa. Oh. Ngana umelewa. Vamos conversar, bata. Papa, yeba português? Ah. Fica. Vai falar comigo, já? Vou falar comigo. Tem. Você me conhece, mas eu vou te falar uma coisa. Esse aqui, meu esposo. Eu vou tentar levar pra Moço. Fica calmo. Não fica calma. Fala comigo. O teu ano sou como lá. Mama makamuna banda kozala suki bima ita moyi kaka bola zuwa wala ndata papa journée leki ndenge nini donc atik mamu bazwa neti ko uti sulu watu so wa bima ndenge journée leki linga leki me pembeni no mama mama ko sentir ni loko mo bukati na ngai yimbisa na mosela nzambe na wono